na mokili omo na makambu tozali na malweka s'il vous plaît esika la police ya point chaud bauti kokanga mwana mwasi oyo soki otali ye aza mwa pembe kasi kulandi mpembiko po bainterpele ye na likambo etali koyiba mwana ngo mpe yeyo otala mwana ngo mabungi koka seke azwaki soin na ye bien pendant 5 mois po abatelaki ye landali selon bainformation tozwi sur place mwana oyo bozali komona papa na ye yeyo akendaka ba voyage na Chikapa atiki madame na ye ayebisi etala mama batela bana ngana ke luka basambeli papa bimi 5 heures pona ozomutuka Chikape wo ake koluka vi bana batikala na mama pende ngatikala ki wana bino moko boyebi ba mama air moko bakota distraction asutuka kaka boye abandi koluka junior andi mate aluki pa ba voisin aluki rien batamboli na bakomi batamboli pa bandeko 1 mois junior amona na te babi awa moyen te to bengaka papa junior aza informé ba téléphoner papa ba junior alongwa banda Chikapa ti Kinshasa na vitesse moko pona oya koluka mwana na ye aluki mwana na kate mama ya junior ndenge aza boye asiporta choc wana te ebeta elokola kizungu trouble veut dire akoma komilobela ye moko na nzela moko kaka ekoti na mutu abandi mbangu ye moko ayebeloko azokibela te po mutu esala neti kobouge kasi bavanda kaka na ntongo ya lelo bayoka la polisi ekobenga bango boya kotala no mwana moko tokangi wana mosu mwana bino po balobi o tantine wana ayibaka mwana baya boye junior ayambi papa na bango botala bino moko otali papa otali junior bilongi na bango ya famille yoka aye ntina ndako azwi mwana liboso mama na yazota na bilamba na singa na sima ya azwi mwana kenda ye tangu na constate ka mwana bunga na zali na Chikapa na yoka pasi nde na longwa bana Chikapa na ye awa mwana mwasi osoki botiki ye akokontinue kosala makambo mabia do akende libela ayoka na tana matoite o leta lobi muto asali mabe fu ko pinir ye kona kasi ndenge tolandi ndeko mwasi oyo lokola ye pe basimbisi ye touche veut dire avant d'arriver pire grande sœur na ye na ye ndayaki na mwana o junior na 5 heures pire grande sœur ti lelo aomona na te yokai ye oto banda obanda na nde yo tikela ngamo esenga na age na koyiba mwana na kisita konga to yiba mwana en tout cas responsabilité ezali pa ba parents soki ozalaka na bana na o 5 ovandi oponte omoni bakoki wana mutema kinya po makambo koyiba bana oyo ebandi lelo te ebandi kala depuis poko mobutu oyiba heureusement junior lilo la landa kuna bana tofana ka ni moko boyebani pe boyebani bana na ye bayebinga papa felina mwasi na yo akima ye na ndako wana likolo escroquerie ayebinga comment to sara famille mo na quartier biso debi ke atina batu na poto asala agence na ba norme na nyonso ndenge ka ezala nzoka azana escroc ngana nzabo babengi ngana yena ba document na ngana so si je peux montrer peut-être beaucoup savoir que na kosi ngwa zo luka passeport na ngana nyonso e makambo asala ya lukuta espérer déjà kala y a problème te passeport to ba renouveler comme ezaka ki azon sa mboka passeport na ngana yango papa o juste un passeport on a $300 mbongo na ngana yango une affaire de 10,700 bosunganga mama toza miso presse toza apona eza ba original de kwa koki ko sunganga sa photocopie na mobimba eza ba original ekata ndambu mais to ça ba photocopie mobimba et là qui voyage ngana grand frère nanga papa na biso ke na Luanda mama na biso kufa na makambo kufina souci mbongo papa lobi lokwa nazana mbongo otonga lupangu te bozo lupangu nanga bota marche bote kabana nanga boluka nzela bosunga bandeko na bino bosunga pe papa abino papa pesi biso confiance donc papa to zane quartier moko to bino asala pe ma voyage a papa okoko e guider biso bana biso papa to banane démarche sorte ka lupangu azala pe alia ba mbongo a commission ne boteki lupangu to let alia biso na ba mbongo a commission to pesa ba mbongo na biso vraiment histoire nanga eza histoire et histoire vrai créer en te non na créer histoire te eza histoire munene papa o alia biso na biso vraiment nazana posa mbongo na biso ezonga ayaka poto abata mabasinya na biso akimaka
bato basali musala oyo akanga papa oyo yani vraiment nasengi bino merci na yebi bino te mais histoire faut mettre fin soki ngai na kosenga l'état atia maboko parce que azofingisa mboka déjà le bana biso na président sortant que mboka na bino eza na loi te déjà le bana bon na président sortant Joseph Kabila alors que loi eza na mboka te soki tu yaza moyibi bongo biso to yiba te nga répondant nga bongo maintenant on senga ba konza mboka batia maboko na bato aboye bazofingisa mboka afingisi mboka lelisanga nga perdre mama na ngai likola mbongo nga perdre mama na ngai likola mbongo oyo akozongisa afundanga leka na émission nazaki na possibilité te na kena bande ko leza na l'émission vu que tozaki beba ya manga te na leka ka ba chaîne na YouTube amona ke na sala émission et sala ke batu muso bakanga ba Tunisie bomoni passeport nanga azolanga visa ya Tunisie pona ke kanga ba Tunisie po ba client mususu bazala Tunisie bato beba kanga ba Tunisie to na sala émission na leka ndesa ke ba client muso sanini bima bakoma kofinga bakoma kobenga bengaza na menacer akenda afundanga azolanga accusation yango na tambo nango nyonso bakanga na parquet alobi nga na sala faire na mami tumbate na zombo na boko ya ndeko ne kati katai hop ndeko nanga apesa mbongo toza biso mena ndeko nanga viki aza mukolo nanga ya wanga ninga apesi alobi ke eza ndeko nanga ezaki dossier to bande ko samba nga papa feli awanga langa te na constituelo na nali nyonso na bibana na ye na yebi bana na ye ko yeba me escroquer ni moko to fanda veni moko soko leki lupangu ne après 3 portes biso papa on da kami babande ba konza moko bosunga biso papa o akene te ya sana lupangu nga sika tu na église nga la l'église mais ya sana lupangu za bana na ye. Si je me rappelle très bien, l'autre fois, aïs papa biso nangola, aïs papa biso, le quoi le pang na banga famille ba oteka, nga le quoi na za le pangu, na préféré ma mère enfant en attendant pas nga, vu que ti na ko je l'ai visa, pour visa na il paraît que qui na rati à voyager. Ayo fa na pas na ngai, na ke fa na pas papa feli. A comment lukata batu na kata lupangu na yeba comment ko futela, bana ba luka moyen ko liaka et tout consort. Batu wana ba signala bango ba boya kota na kata lupangu ne mama mko msuna kendaka na bimala nga boye atinda bana na ba image na ba téléphone na baleza tisiko ba bwaka biloko na quartier lokwa quartier mama ba yebi ke asa escroc aza muyibi ba komozo ba biloko ba zozongisa ka likolo ya ba na perdre ba biloko na bana ba sani na kefunda bana ba sani ba kima vraiment ba américain ba français au penezali kama motuya ba américain États-Unis même na monde atanda kumoka tikala kotonga te ye musane muyibi na koboma et puis États-Unis pas gagner guerre te Rambo paneza ka film ka koti na mboka batu abomi batu azo avion na prisonnier ke ana Congo to kolanda na be pasola na bali kwangola na ba machette na bibende akomata avion te to ko kange pena na maboko et puis Joe Biden ayeba ke Congo superficie 2 345 km Congo appartient au peuple congolais. Oh, ils ont souveraineté na biso. Muchopi gagame. Place azali sokazo kanga. Ye. Atanzamba likolo. Atabatu. Suka nango relation Congo Rwanda. Atabatu akufi des siècles de seigneur seni tokotika la koyoka na te na ba nilotique. Kagame azali na kobenge lokola souris nenette na français pourquoi muke pas na ba mikate États-Unis a bomba misima na ye. Tant que moni polo na lobby c'est par là to comprendre que États-Unis moni soka mi bimisi boy akimi mbango na Pologne na loba. Pologne na États-Unis loko moko. Donc tout entier Union européenne ba sale la biso le côté. Comment se fait-il et loko ya biso mo ba congolais. Boya bozo gagner des présidents ba na bobo lingité boko takana simanda kuna simagaga boyi ba kapona bobo mo ba congolais. Bandeko Balikami, toza la deuxième rue des Bonhommes. Lopango va escroquer plus de 25 personnes dans mon andaku. Et pas le commissionnaire de ma colo, lopango bango moko. Ils ont 5 portes vides. Ils ont 5 portes vides. Va escroquer va juste n'importe quoi, va 5 personnes. Baza baluba. Mukolo lopango aza soi-disant procureur. Na mwasi, na mobali, na bana tout mibi.
toyaka depuis lobi na butu nde toza toza mokele toki plus de 30 personnes bato mosusu bazoya nanu toza la 2e rue des bonhommes munene lopango nyonso escroquerie. Ati balala nga na mwasi basi so balala ye. Basi so balala ina mwasi. Fo balala nga po na mwasi. Tofa mbele. Tofa kule. Tofa mbele. Jina kuna? Valentino. Hii akire kufanya hii mambo nafanya hapa. Tunaona antenne ya réseau, stabilisateur, nini biote pale naitosha wapi? Jibu. Naitosha wapi? Ya mkichwa. Mkichwa wako. Uliwaza nini na ulianza je? Mimi kaza kubeba enda naona bam. Tunaweza fabriquer mambo hivi. Tuka mambo bien sana. Tunaweza wakisha moto. Sasa tunaweza wakisha moto. Wakisha moto kule tuangalia mbele moto unawakisha. Yo inaoka sawa paka vile na tena waka. Kama mama Petit wa kusaidia. Aba Petit wa kusaidia upeleka gouvernement. Alo Petit. Unasema jina ni nani? Valentino. Wewe ndio unafanya hiki kitu Alors sasa sufi yako unapenda gouvernement kufanya nini? Nikusaidia umakiri. Unapenda kufunda masomo? Kufunda masomo hivi ou bien? Bon, hii masomo hivi wanataka nini vyo mwenyewe na hiyo? Électricien ou bien géologie? Géologie. Ok, ça va. Tunakusaidia. Mais Petit boro yako, iwasema baada kuona. Tunakupibilia. Tunatuma pa TikTok hapo sasa watu wakusaidia. Hii baada kuona bien. Bale ndio bazazi be kule. Hapa ndio pa nyumba. Ndio quartier nini? Nini quartier nini? Quartier nini quartier? Numéro 18 côté Kabila. Quartier côté Kabila. Numéro 18 côté Kabila. OK. Ngambo essence. Ngambo essence. Petit. Côté Mutoshi. Oui. Petit hapa watakusaidia. Kaka. OK. Na Petit kina Mungu Nous saluons notre héros national. Depuis le village Bombili, le commandant God have mercy. God have mercy. Tomoninga kisasa na okokango suke. Ozoka sute. Poni. Kisasa kureke na pamba biso na braza kurana no ketate. Ya no pe moni yango Jérémy. Ne pe pas ça lo fouetete. Et puis maman o bacha na régie de zone pouvoir voilà. Bani ke bakipisi mama na basa ba. Hey! Basa ne komita na se. Yango na kotuna ka bango boni kisasa ngo ya bino. Oh ngai te shiki. Shiki. Lakini d'accord full face quoi. Utilika na otalela yo.
Vous avez des démarches ma paix, hein. Donc, on va penser que ça m'a nettoyé ma soupe. Ah, merci. Vous avez moi mon toit, on le prend là, ah, sonde bainjire ezotambolanga na monoko boposa moto ayawa mpenza naswana na ye so naswani te pendant la journée nakokaka te Oh, père, tu es le motem. Pays mobimbo kotala déjà banzete ndenge za santa banzete ya mabe. Banzete na neboya koningana. Okomona nzete mbila banda tonga tema lokola ekeko. Bafumi balekaka su te ndenge akala nzaleleka balana madusuti bakufa kufa za babimisa bango. Voyez. Bango kisasa nde bango bunda bango na bango wuvu na nzela esila. Bango bazana quartier oka banyao balelaka su wuvu te so bakutane longia mawa. Ozomona ngoma te te. Tambola na mokili omona makambo pe tongo etani ndeko makambo ezali ya solo lobi eyindaki mabe awa na avenue Mianda na commune ya Kisenso 13 personnes babeli liboma ndenge population ezali koloba. Ça fait des semaines que rapport oyo ya lupango oyo awa libala ezalaki awa babalisaki balembonga libala sabatinda na mboka bango moko yango batata na moko na mboka balie te awa sikoyo tomoni ka efeu esalami lelo na ntongo bato nyonso na kati ya ndako bakomi liboma donc tokomprendre te na ntongo ya lelo bakomi koganga kaka bango moko donc yango bana basi bamitakala kokata kutu basuki bavosheri totali usheri nanga moko aza wana eza biso tobengi yango eza liboma se liboma te olandi eke biso nde tomoni batakampe bazalaka boye te ezalaka boye te banolaka biso ya bible yango azaka monga bayebi nga sona nani nandokimia na kwei te ndeni ya lokuta bakomi maboma mpo na nga alobi ya soso bakomi maboma babalakisi ya mwa kitoko ya pembe baolela mbongo bato mboka balie mbongo te baoyo babokolaka bana oboti mwana aza mwana na yo moko te azali mwana ya mutu nyonso boyebake mwana abotami na mama abotami na tata mutu nyonso folia mbongo wana oyo esalemi boye
Yezana, il faut baluka bato ya babwana po bakota kuna kati po eza liboma. La basiku balongoli bilamba batikali litakala biso tomoni ala. Calendrier électoral, eza calendrier au babamba na mur, to calendrier au ezaka na sima ya kae. Bon, calendrier électoral, ezali loko, il faut babamba on a mur. Vivre à Kinshasa relève d'un miracle. C'est se tenir debout par ses propres larmes. Ici, personne ne vous sauvera du naufrage. Entre klaxons ininterrompus de motards, les insultes à tout bout de champ de receveurs, ces conducteurs écervelés qui créent des bandes imaginaires sur la chaussée, Kinshasa, c'est le paradis sur terre, habillé en miettes, visage joyeux, maquillé par des larmes de la morve, un enfant de la rue, encore un de la ruse. À Kinshasa, les tons de décibels des églises, des terrasses du coin rythment la rue. Moi la classe akoye kolandenge nini. Belle cacophonie, mboka elengi diton. Ekiye ezongi, mboka ya béton. Ba parlementaires debout votent les prochains présidents. Awatoza na république délimitée. Ici les rêves sont limités. Sextape na yebimi, c'est les refrains ici. Tolinga kango kaka bongo du style. Oui, eux, pas moi. Malgré bampiaka, bisoba na kinto lelo bastemai, obendi mwa ben kiti liboso ya palais. Jika, mwana poto. Yaka na kin expérimenter les djalelo ou les matolo. Chanson laudative pour des billets de banque chantés à genoux. Mobutu est mort. Nous sommes à genoux. À Kinshasa, on retient son souffle. Poison, jalousie et grand motema mabe ou lali balali yo. Honnêteté et Kinshasa font oxymore. Intégrité et probité, ces valeurs sont aussi morts. Bienvenue à Kinshasa.